silwa kwa Bwana yendo na walulwa nzula. Kwa Bwana yendo na walulwa nzula. Babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo ya moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto ya Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani ya jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza Congolais ya Brazza nga Congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te, frontière ezali mabota nyonso tozali kaka moto moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asi ya motema nga na kaboli oza Angolais anga na kaboli oza Congolais ya Brazza Congo RDC non soki osali bongo obebisi pamba te les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba. Alors biso tolingi tosala mosala wana nde ekolongisa biso. Oui. Okay.
Pas les verrons. annonce un cher, ça dit papa Toubi, oh, il y a Paris, France, Saint-Denis. Il y a ça, le monde a tenu de manière de ça là. Les Tosalia, tout ça là, nous ça là, nous avons tout travaux. On a mis parce que nous commis vraiment la travaux, il y a sous comme il y a finissage. Nous allons pour bâtir, nous allons pour carreler, nous allons pour poser ma fenêtre, nous allons pour tikalaki, nous allons pour remplir, nous allons pour paver, pour aussi ça à la veille, il y a 12 février 2014. On ne va pas publier. Puisque dans l'Europe, de méditer, c'est signé. Ce qui est OK, pour là, mais tu y es, tu es comme on va travailler, tu es comme on va faire. Bah, je pense que la correcture, bah, le qui est ça là, non, sont et signé, tout. Mais tu y es, tu es comme on va subir, tu vas faire pour la tenir, mais tu vas tenir ça là. Et ça, nous, non, mais moi, il y a là, on a voulu pas. Il faut, on a dit dans la photo, on a dit bon, il y a ça. Moussala, normalement, dans les cilités. Même la 4, 6, on dit que voilà la tête. Voilà les athlètes pratiquement impossible pour nous courir à l'objet, à les 12. Et que ça a inauguré. Donc l'inauguration est au Salama. Dans le tombeau, il y a Yemei, sa divinité, Simon Kimbangu Yangan, chef spirituel de l'église Kimbangu. Et après, nous avons au Salama, donc pour le moment, nous avons un système, il y a Tonto. Vous voyez le système à Tonto, Marbe, Nicolo, passé, pourquoi ils en ont mais le système à Tonto, Marbe, Nicolo, donc, bateau, on va quitter ce moment-ci. On va dire, ma meuble, les gens qui donc, Tombo, Nicolo, il faut en assez. Nous, on va dire, mais quand même, on va dire, ça c'est un vrai biloko tout est allé prêt. Mais biloko vous allez pour moi dans la carte. donc, oh, le tombeau. Non, les allez cesser. Ça dit le bon la couture.
masese donc yango nalobeli na momonike biso bana na bato ate abonga toujours na masese c'est des proverbes ya balitombo kolobela donc na libanda nango okomona koeza kitoko mingi pamba te oweleli mpona inauguration na kati na yango misala nano esili te soki moto alobi na wana ngwana atuki lokuta donc na lokuta okokambela te l'église humaniste so papa na biso akozaka mokuta ezali sata na kati ya lokuta misala nano esili mais biloko tu eza pre basombaki biloko tu eza basombaki mais po moto alala awa lobi jamais loba neti ngai nakose sacrifie na konio nalali nakeni ya solokolo moya nalala makasi ezali mais inauguration ekosalama osadibilité alobaki date oyo kotopresente yango epai ya sa grandeur kisolokele lokelo charles daniel papa kulutu mwana ya liboso ya yango ya papa simon kimbangu le déclencheur de la première guerre mondiale 14-18. Voilà, merci papa. Ça c'est fait une papa journaliste, Tambolo Kosanaka, tout le monde a dit il y a 4. On a la fille dans la première solo, on a vu. Merci. Ah bon? Sala masolo te kache misala kache masolo te na sala te yabo
batu mosusu bazokembeleke kwa foire kuna donc bazotalaka eke kwa foire papa nkulutu batu mosusu bazokembeleke kwa foire na Kinshasa toyebi te soki papa nkulutu abongwami eke kwa foire toyebi te papa incroyable mes frères bazokembeleke kwa foire papa nkulutu na eke kwa foire biso papa nkulutu toyebeli aza na nkamba Imbangiza oye! Papa nkulutu azali wapi? Azali na eke kwa foire te, aza na nkamba. Imbangiza oye! Papa nkulutu azali wapi? Tomo kumbizila ye wapi? Bazokembelela papa nkulutu na eke kwa foire bakasepela wapya outinokokenda Kinshasa na foire papa salaka bashe kuna Papa Simon Kimbangu jamani akomplimentare nani atinimulongo na kusala bashe kuna bashe kupo babi trabalho da requalificação da Casa dos Reis. Neste momento todos estão de joelho a receber a visão do Papa Simon Kimbangu Kiangani. Este é verdade. Ele próprio Papa não está a se cansar, ele não está a sentar, ele próprio neste momento está no campo a fazer o trabalho junto com seus fiéis. Isso demonstra que a motivação está maior, o próprio Papa está no campo e os trabalhos estão il faut aux aralis moko ko tsanga na kati il faut za mon pandi à côté qui vous comprenez pour ça moi kenga na za na kati là non ça la coupe e neste momento eles estão a fazer o mesmo trabalho. Ozuimbata papa batterie chargée. Docteur Azalo. Este papa está a dizer que quem recebe a mão do papa Papi. é uma bateria, é uma força. bazokembelele ekeko kuna kaka papa nkulutu na ekeko Biso za catholique que Imbangisa za catholique.
À l'envers. Sinon la caméra s'il te plaît. Ils ont filmé. Ils ont filmé. Because